liloba ya nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotikala seko na kombo ya nzakomba ya maweja nangila akonga mongali ngambunga pe na bakota nyonso ya nguya oyo bakoko na biso batikelaki biso pona to exploiter ba énergie koloba ke bakombo o bakoko batikelaki biso ezali ba énergie oyo esengeli ngana oyo to utilizaka pona to exploiter babokasi oyo ekobikisa bomoi na biso tango nyonso oso batikaki kombo ya nzambe mpungu tozali obligé tangaka na biso à tout moment so batikaki kombo ya nzakomba tozali obligé ya kobelelaka nzakomba à tout moment na bamakambo na biso nyonso so batikaki mvidele mukulu abanka tozali obligé mukulu abankambwa donc tozali lokwa na 450 noms donc 449 noms par rapport à 449 tribus to pe dialecte ya mboka Congo to pe Afrique tout entière 50e mezalinga parce que ne bandela mokili tango nzamba bandaka mokili na forêt équatoriale Kikongo aba Congo ezala toloba ngo chaque fois que mokili oyo biso tozolobela lelo oyo ebandaka na forêt équatoriale tonga mutu autaka na sanza ya mwasi mama kiteleki nabo nakoko nzala mpanda uti na moi bakiti na katikati ya forêt équatoriale première langue ngala yango bomona lingala ti lelo eza na pouvoir ya kosangisa balangi ya Afrique nyonso ezaka nango Kikongo te donc ne bande ya mokili première langue oyo eboti balangi tout lelo tomona ba hébreu tomona ba ramaen tomona ba grec tomona ba Congo tomona ba luba tomona ba tetela tomona ba bikolo wana nyonso tolobi minoko o bato bazoko utiliser lelo bazwi yango na kati ya lingala parce que na forêt équatoriale Europe ezaka na esami te bato bavivra na langue lingala lingala ya bakanza lingala o batripote te na basango parce que toloba yango déjà que depuis 1934 commandant Roger akenda kosala centre militaire ya 320 soldats na Irebu Mongala pour tripoter lingala babimisa lingala ya basango ya sangisa ekoti na bamo français pona bazwa compréhension ya biso bato mwindu na biso tolobela lingala oyo ebandaka biso bato mwindu ela na bakongo nano ebotami te parce que tant roya Congo ekufaka na 1570 nde epesi biso naissance ya 54 pays africains ba province de Salamaki après Kinshasa ebotama na 1882 kuna na kitambo après totala ba Brazzaville ebotami mais toloba déjà que Angola à cette époque etongamaki na 1608 babengaka ngo Saint Paul de Luango kasi lelo tokutani susu bomu mesano mpona kozongisa lokumu na nzakomba tokobeta losambo oyo babengi losambo ya suivi PV ya Congo eyeli bilenge ya mbanza ya Congo mangenge matadi mayo mboka elaka PV ya Congo eyeli bilenge ya mbanza ya Congo mangenge matadi mayo mboka elaka bana ya Congo botuna kimbangu te ajali ye mokote atindaki banana ye bamessage batei aliloba ya nzambe ya bakoko beve ya Congo eyeli bilenge ya mbanza ya Congo mangengenge matadi mayo mboka elaka matadi mayo mboka elaka pangi avelela
songa lulendo vyetu manduka kakumatadima yo kwenda tukwenda ndeko nanga koti kalate sala lolendo pisomokano kaka na matadima yo tokende tokoma donc makambo ezande na matadima yo makambo ezali ndenge bato bazokanisa te yango biso toye na balosambo ya kafu oyo ekodélivre toute l'Afrique tolongola milimo na biso kasi na kotelengana ça veut dire balosambo oyo ekopermettre biso tolongola milimo na biso kati na buzoba ekolamusa makanisi na biso mpona toyeba importance ya bomoto oyo toye kosala na kati ya mokili parce que nzambe ayaki na kati ya bato na bato chaque peuple du monde ekozala esengo na bayeba ndimi nzambe bakoko nzambe ya kungu kembo na kati ya Kongo elobaki bakoko elobaki mvuluzi na Kongo ya bilenge ekozala esengo na bayeba ndimi nzambe bakoko maweja kembo na kati ya Kongo elobaki bakoko elobaki mvuluzi na Kongo ya bilenge mukwisa mvuluzi mupebe Kongo na bilenge kimbanguka kwisa mukwisa mvuluzi mupebe ya Kongo na bato baindo kimbanguka kwiza o waye o bana ya bilaka o waye o bana ya bilaka o waye o bana ya bilaka o bana ya bilaka cela veut dire tobotami pona kotombola pe kobimisa bokoko na biso o ezali silabisi ya banzembu pona mutu mwindu pe abanda ko exploiter siko ba énergie ya bomoto na ye o ezalaki disperser to exploiter ba énergie ya bomoto na biso à travers banzembu parce que na kata banzembu awa tolobi banzembu ya bakoko na biso siko banzembu wana tozolobela yango na dimension ya purification na dimension ya invocation na dimension ya tozoko benga lokola glorification pe na dimension ya louange déjà le voit dans 4 branches mais na makambo itali banzembo ndenge tolobaki par exemple atolobi banzembo ya glorification voici les chansons de la glorification pour l'homme noir soki totali awa tokoloba ndeko nanga bongola makanisi na yo ndeko nanga zongela bokoko na yo mape monde bongola makanisi bongwana maso ya mabe yo bombande yo bwa na pwasa mokolo wana ndeko yo kozala wapi na talatala ya nzamba bakoko na yo bakareme yo salaka lokumwa satana baveye yo kendaka kelasa kindoki moumbwa bukwa bapaya yo komi mobola na mboka na yo Kongo mboke tonda na bomengo mwana Kongo bongola makanisi bongwana maso ya mabe yo bombande yo bwa na pwasa mokolo wana ngambo yo kojala wapi na talatala ya nzamba bakoko na yo. Ça veut dire wana eza banzembo ya purification tolobi ndeko nanga zongela nzamba bakoko na yo ndeko nanga zongela nzamba bakoko na yo boyi nzamba bakoko landi nzamba bible obebi ndeko oboyi nzamba bakoko landi nzamba mikanda obungi bakoko na biso bayebaki nzambe na biblia te o bakoko na biso bayebaki nzambe na koranike te o bakoko na biso bayebaki nzambe na tamule te bakoko na biso bayebaki nzambe na minoko nyonso ya Kongo ça veut dire bakoko na biso loposo moyindo bayebaki nzambe selon minoko na bango no bayebaki Jehova te bayebaki Elohim te bayebaki El Shaddai te bayebaki Seigneur te bayebaki Yomashua te bayebaka Jésus te bayebaka mabonza te bayebaka Bible te bayebaka chapelet te ça veut dire bankambo wana tout eza surcharge o baninga bayeki otikela biso mpona tokoma bafanatique na bango
Ça veut dire mutu mwindu fois le ngana fanatisme ya okumisa Dieu de l'Israël parce que tant okumisa Dieu de l'Israël eza surcharge bozo sala baninga misala moye bo bongeza te moye pe bo saisir opportunité ya bolamu ya bomoto na bino na maboko ekomona na te. Voilà moi muke oyo na minoko nyonso ya Congo babelelaki na bakombo nyonso o bango batikela biso yango tobike bakombo wana ezali ba énergie o ngano to sengeli to utilizaka yango à tout moment po tolata siko bokasi ya misala nyonso o tolobi bakoko batikelaki biso tokozala nesengo sena mboka nzambe mokonzi tokoyembela mvulu zikimbangu dia ntungunwa kembo na nzambe kembo bakoko kembo na bana ya Kongo tokoyembela nzambe nzamba bakoko yoka biso nzambe ya ba message nzambe ya bakoko nzambe ya bakongwa nzambe ya bakoko wana toyembi banzembo ya louange ezebele wana eza banzembo ya glorification ezebele tokoti na banzembo ya louange ya bato mwindu seke banzembo tu oyo boyembelaka Yesu ezali bokoma kosalela baninga misala eza nzembo ya nzambe te mais ezali nzembo ya colonisation parce que baninga batie bino na bowumbu mpona bokumiselaka bango bakoko na bango mpona bino bosalaka propagande ya misala nyonso bango basalaki ya mabe na ya malamu ale biso tokobénéficie eloko moko te nzoka moto mpo abénéficie il faut abanda koexploite bolamu ya bomoto na ye depuis descendance ya bakoko na ye dans nzembo ya louange tozali ngonga ekoki toyembela mvulu zikimbangwe ngonga ekoki toyembela nzamba bakokoma ngonga ekoki toyembela mvulu zikimbangu biso toyembela nzamba bakokoma ngonga ekoki toyembela nzambe ya mpungwe ngonga ekoki toyembela mvidi ekoki toyembela onyashongwe ngonga ekoki toyembela nyamolo ngonga ekoki toyembela nzambe ya mpungwe ngonga ekoki toyembela bakoko bayindoma donc ngonga ekoki toyembela nzamba bakoko tolobi ezali ko faire partir na glorification parce que na principe na caractère makambo etali banzembu tolobai déjà que banzembu po biso tozoloba eza banzembu musu ezo jouer na purification banzembu musu ezo jouer na glorification pe banzembu mususu ezo ko jouer na otobenga lokola louange. Voilà tina o biso tozotombola lokumu ya bakoko na biso bayebaki nzambe pona lobiko ya ngai na yo bato lelo parce que soki biso tosali reconnaissance ya o babandaki kibo biso te elingo bake tokotelengana pe tokozanga mobimba ya bolamu ya bomoto na biso toza banzembo ya invocation nzembo ya invocation mvulu zikimbangu wakanga masambu benda jo kilumbu kimosiki beni sukola ntima mvulu zikimbangu wakanga masambu benda jo kilumbu kimosiki beni sukola ntima yange sukula mavanga mameye ye mavanga mameye ailwe ngisi wa monao yange sukula mavanga mameye ye mavanga mameye ailwe ngisi wa monao vatotombangi muzulumbangi maoso matuvanga umuzambizeimo bakaka babanzila na kulu zikimbangu kakwizako kwizaka kwiza sambono foloso donc wala nzembu ya invocation donc so nakutani na makambo ezotungisa bomoi na ngai nakobeta nzembu wana ke kimbangu okangamaki mpo na lobiko ya biso bato mwindu
kangama ki pona lobiko na biso batu mwindu dans loko kangama pona lobiko na biso batu mwindu loko biso toza ngondima wana aseke to bando ko bénéficier ba énergie ya misa nyonso on voulu skimbangu asalaki donc to koza loko trahir kimbangu moi ba bénéficier nguya na ezate parce que basangise na bana ba Yuda basangise na Yesu Kristu ti bakoti na démagogie ba fabriquer Yesu ya mutu mwindu biso siko to boyi maile tala o kimbangu asalaki so to banjo sanctiona ba Yuda to kotelengana ndenge lelo tozo toza nzembo ya purification tobi kimbangu wiza mupeva Kongo wiza watu sadisa mupasi tuni na wiza kimbangu wiza mupeva Kongo wiza watu sadisa situni na kimbangu wiza mupeva Kongo wiza watu sadisa mupasi tuni na wiza kimbangu wiza mupeva Kongo wiza watu sadisa mupasi tuni na kimbangu wiza ngeyeye mvuluzi wiza watu sadisa mumboloko tuni na wiza kimbangu wiza ngeyeye mvuluzi wiza watu sadisa mumboloko tuni na kimbangu wiza ngeyeye mvuluzi wiza watu sadisa mupeva Kongo wiza kimbangu wiza ngeyeye mvuluzi wiza watu sadisa mupeva Kongo. Donc wana toyembeli bino banzembo ya purification ya louange ya invocation na ya glorification. Nzembo ya invocation kembo 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 nzambe apungu kembo siwasolwa kembo 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 avidi mukulu kembo siwasolwa zaya yoso kembela babo bakwikila muzambi apungu tulendo Kongo kembo 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 maweja kembo siwasolwa. Nzembo ya invocation ivulule numala shuma shangu shima yami kafunga kami mvuluzi kimbangu ningi kukula yami kimbangu walingile ngovile kama keke yuma ya lingile kimbangu ningi kukula yami mala mvulule chilamina chami mala mvulule wayo chilamina chami mala mvulule chilamina chami mala mvulule wayo chilamina chami mala ivulule numala kimbangu ningi kukula yami kimpavita walingile mama nzinga ningi kukula yami mama makeba walingile mama wanzile ngovile koka makeke mama nyamega walingile mama mafuta ningi kukula yami mala mvulule chilamina chami mala mvulule wayo chilamina chami mala. Solo se solo nzambe ya bakoko na biso nzakomba olen kumu akonga mongali nyamolo ibanza maweja nangila onya shongo chemaunga mbunga tobeleli yo na kombo ya balongi nyonso oyo bamikabaki mbeka pona elonga na biso bakitani na bango na tina ete batambola na biso elongo tango nyonso butu pe moi pona tozala na maele na bwanya ya kokokisa likabo o nzakomba akabelaki biso pe akabelaki bino bakoko na biso pona bobongisela biso bisengo ya libela na libela bokomaki milimu pona kotalisa biso nzela ya manso pona tokundola bosembo ya bomoto na biso pona nyonso etambola na kimia kati na mokili kati na kimia pona totatola elonga na bino na misala nyonso bosalaki bambuta za bantu na bitumba nyonso bobundaki ya kozongisela biso bonsomi ya mobimba ya bomoto bwa biso pe ya mobimba ya bomoi na biso
kombo na bino ekumisama elongo na nzakomba solo na pasi nyonso bomonaki mpo na biso bato ya lelo mpe bayeba koya nsima na biso. Bolongola bomoi na biso mpe bomoto na biso kati na bwale mpe kotelengana. Bobikisa biso kati na mikakatano ya manso mpo na tozwa makasi ya kokengela bomoi ya bileko ebele na ntina ete bayeba bino bato ya yambo. Tokumisi yo nzapa pona okokisela biso posa ya bomoto na biso pona kolongola mokili o kati na kotelengana pona moko na moko na biso ayeba ntina ya bomoto na biso kati na mokili. Tokelamaki na nzakomba solo pona tokokisa mokano ya etinda na nzakomba ebombama na kati na biso. Bolobaki yango polele ete bolingo na bino kati na biso bato ya lelo ezalaki ya kotalisa biso nzela ya bosembo nyonso mpona tokutana na bolamu ya bomoto na biso na ntina ete moko na moko na biso asimba mokano ya bomoto na ye. Bokokisela biso mokano ya manso pona tolakisa manso bolobaki na kombo na biso bakitaye na bino pona mobimba na bino emona na mpwasa na kati na biso bato ya lelo. Tokumisi yo nzapa na bolingo nyonso okelaki mpe okabelaki biso loposo moindo pona tozala na molende ya kolandela manso maleka kala mpe oyo ezali koleka moi mwa lelo mpe oyo ezali koya liboso na biso pona tomilengela libela pona bolamu oyo ekotya biso na kimia ya libela na libela. Matondo mingi, mama Kimpavita, mama Wanzile, mama Makeba, mama Nyamega, mama Mafuta, mama Nzinga pambate bobatelaki likabo o epesamelaki bino na nzakomba pona bolamu na biso bato ya lelo. Bokabela biso molende na bino bozalaki na yango nyonso. Bokabela biso molende na bino nyonso bozalaki na yango ya kobongisela biso nzela ya lobiko ya kino suka te pona tolongola libota na biso bayindo banso ya mokili momba kati na pasi ya boumbu oyo eumeli ntango molai mbula kama 512. Bobebisa misala nyonso na soloka oyo ezali kokanga biso nzela pona tozanga bolamu ya bomoto na biso pamba te bonyokwamaki pona kolongola biso kati na minyololo ya badongola meso pona tokoma ndenge moko lokola batu banso ya mokili mobimba. Kombo na bino ekumisama na misala kitoko obosalaki ya kozongisela biso mobimba ya manso tobungisaki. Bokasi na bino emonana na kati na biso pona tobongola manso ya sika na ntina ete bosepela na manso bolukaki pona mokili oyo pona biso bakoko na bino tobuka mbuma ya bolamu nyonso ya pasi nyonso bomonaki. Mvuluzi kimbangu solo tobeleli yo na kombo ya balongi kama libwa na motoba pona tozala oyo olingaki biso tozala pona tokengela malamu manso mapesamelaki biso na nzakomba solo uta boye na biso likolo nse. Tobeleli yo Nyamolo Ibanza na kombo ya zomi na motoba oyo balakisaki biso bozindo ya mokili ya molimo ya bakoko na biso bayindo ya petwa. Tozongisi lokumu na nzakomba pe bino bakoko na biso pamba te
bokanisaki biso yambo tobotama botondisa biso na molende ya kolandela makambo na biso na ntina ete ekende liboso ntango nyonso. Nzambe ya bakoko na biso totomboli kombo na yo likolo na nyonso, pamba te olingaki biso bato ya lelo ofongoli biso misu mpona tokundola mabombami ya bolamu ya bomoto mpe ya bomoi na biso etikala se bongo. Oboyi bakoko fimbo ya kekele oswai na Kongo nzala na libumu totondo pona nzakomba olenkumu vuluski mbangu pe bakoko na biso banso ya nguya oyo ba fongoli linongi na biso pona to kutana na bolamu bo moto na biso. Totondo pona biso moko bilenge ya koto mibale oyo toye kokoba yende sika bakoko basukelaki. Pona ba oba kwa kokoba yenda na bisika biso bilenge ya koto mibale to kosukela. Ezali esengo mingi prière oyo to benga prière à suivi. Pourquoi to benga prière à suivi? Ezali prière ko eza na nguya ya ko alimentaka bomoto na ngana opona toza na courage pe bokasi ya kolandela makambo na biso. Prière récite et la définition non, prière alliance et la définition non, prière na prière et la misala oyo ko exploiter parce que to bi prière pe za énergie parce que prière ezali contact na yo to pe li solo na ona nzamba bakoko siko o contacter bakoko na ondenge nini yango lelo tozolobela ndenge nini tokotonga bondeko na biso na milimo ya petwa ya bakoko na biso to na milimo ya petwa ya nzakomba na yo tosengeli totonga bondeko na milimo bakoko na biso parce que milimo wana bazalaka bato akala batikeli biso basekele o ngana tosengeli tokota na bozindo pona tobengaka bango basistaka biso na makambo etali bomoi na biso elongwa kati na kotelengana pe elongwa na koyenga. C'est que tu es obligé de pratiquer pour ne pas écouter à peine milimo wana bakoko na biso. Na milimo na biso to kuta na bango to kuta na milimo ya positivité, milimo ya ba bienfaisante. Milimo bazabolo to ko isoler bango parce que to eko sala combat na milimo bazabolo pona to isoler bango. To lakseke uta kala nzamba sala ka satana te kasi satana ezali mutu o nzamba keli abebisi ba principe na ba caractère ya betamboli ya ba makambo yango epesi siko bokeseni seke so mundela betelemi na masolo ya satana utaki likolo akweyaki biso to ndimi makambo wana te tobike te bakoko na biso concept wana ya satan moko utaki likolo akweyaki to bayebaki yango te soki satan akweyaki na Europe baeuropéenne ne mutu bakose justifier parce que concept wana bakoko na biso bato mundu bayebaki yango te eza concept colonial eye bapropage yango mpe baforce mutu mundu mpo andima idéologie wana yango lelo etiki ye ayengaka mpo azotambola na vrai concept te oyo ekopermettre abénéficie bolamu oyo nzambe alingaki biso bato tozala nango. Yango tobi leson na biso mokolo ya lelo ndenge nini tokotonga bondeko na biso loposo moyindo na milimo ya petwa ya bakoko na biso parce que bakoko na biso ya batongaka bondeko kimbango to bakangaki na lutendele bachela na kata tono babwaki na fleuve Congo ezalaki déjà bondeko mobimba oyo atongaki pe bakoko barasiraki eke tokoki kotika loposo moyindo te tango nyonso tokozala na bino butu pe moi mais bondeko asiko biso lelo towangani yango tobali Yesu na mutu tuwa bali az africain bali Yesu okaboli bondeko na yo na bakoko na yo parce que bakoko na yo bala Yesu siko bando bala Yesu zwani esa na mbetu na mona na bando bala Yesu na motema na yo mobimba obika kolela na kolela me ozosala propagande ya makambo ya lokuta o bana Israeli bakotisaki yo yango tobike tokobonga soki tozongeli bosolo ezali boso na biso lokuta peza wana siko mutu akosala choix pona ayeba makamni oyo asengela tamusa bomoto na ye pona akutana na nzambe to pe atambola na nzambe elongo.
Pona totonga bondeko ya solo na milimo ya peto ya bakoko na biso o basalelaka nzambe esengeli kotosa ba principe na ba caractère ya losambo. Na po totonga bondeko wana, ça nous oblige à respecter le principe et le caractère de notre façon de prier. Donc, façon de prier au bas congolais, tout le africain va prier les lieux là pour des fois et ça forme européenne, il faut pas déposer parce que eko bongisa bango te mais eko memela bango mindondo ebele na bon moyen na bango et la route sera bloquée. Ce que tu es dans notre propre façon. Tu veux dire que pour nous, nous recoutons un milimo, on a biso basela kanzambe, to ba répondre ka biso na ba camion sur ya misala o ba tonga ipona bola munanga na yo et sengeli nanga na yo to respecter ba principe na ba caractère ya prière. To respecter ba principe na ba caractère ya banzembo, ya ba koko na biso. Parce que to moi ba musicien congolais religieux bayembeli bana Israël mais bayembeli bakoko te eza punition donc yo kumisa batu na ote na bolamu basalaka yo mo kumisa nde bakoko ba Yuda oko elimabe siko biso to lo basiko ke poto ba ndoko bénéficier bolamu ya misala nyonso bakoko na ngana basalaka faut to reconnaître makambu tout ya misala na bango to respecter ba principe na ba caractère ya losambo par rapport à notre façon ko respecter ba principe na ba caractère ya banzembo ya bakoko na biso pe ko sala application ya losambo revenu de demande et monana ko sala ba prière ya concentration ko tanga ba kombo ya bakoko na biso ya nguya pe ba kombo ya nzambe pungutulendo amanza velela na bikolo nyonso pona éclairage ya nzela o tozoluka lobiko ya tango nyonso. Ça veut dire pona to kuta na milimo ya peto ya bakoko na biso toza pena ba principe na ba caractère à suivre et tous ces principes et caractères a été abandonné lors de l'esclavagisme ba dévier biso chemin ba konti biso skoto ba ndola na ba principe na ba caractère ya bana Israël. To ba ndola na ba principe na ba caractère ya ba Jova. Tout le monde a un principe dans le caractère Elohim. So to bi mutu mutu to azolanda principe na caractère Elohim abungi nzela nzamba bakoko na ye. Parce que nzamba bakoko comme Elohim était. Dieu d'Abraham azanzamba bakoko te. Dieu d'Abraham azali nzambe ya Israël. Dieu de Moïse azanzamba Israël jusqu'au yo africain otiki nzambe bakoko na yo okomi kolanda principe ya nzamba ya Moïse alobike bolingi bokoki kolanda nzambe mususu te kaka ngai. Wana principe na bango. Nzamba Moïse nzamba Israël alobike bokoki kosambela ayo sabana Israël bokoki kosambela nzambe mususu te donc soka alobake bokoki kosambela nzambe mususu te zali par rapport à ba façon. Pour nzamba zaka moko pour tous les peuples du monde mais so ba Dieu de Moïse eza forme au Moïse avec l'acception nzambe na di commandement. Wana eza bakoko na biso te parce que bakoko batika biso di commandement te batika biso pe El Shaddai te batika biso pe Jova te wana eza nzambe au Moïse avec ko bouleverser bolama batu mwinde mona na te to tengami asko to ba nzamba bakoko to ba nzamba bakoko lingo bateke nzamba nzamba zane ka moko pona batu nyonso me batu na batu siko bazana définition ya nzambe wana batu bazana makambo ba kusana na nzambe wana batu bazana façon o ba kobela nzambe wana batu bazana ba kombo ba kobela nzambe batu bazana misala pratique makambo ndenge na ndenge oyo bango ba kozana nango na contact à tout moment na nzambe wana so ba africain ba bungi po ba jusi koyo concept européen bakomo sala ngo kofukama kochama bonza kokabela nzambe koembela Israël tolobike ezali bozala baninga propagande vous êtes des esclaves parce que yabino mo bozolo belate bino bokomo lobelande ya baninga idéologie européenne yango ezongisi mutu mwindo sima tokobonga ti tokodeposer maele mabe wana yaki na démagogie ya ko komisa biso baumbu pona tokumisaka baninga mususu donc bakoko na ngana ope bazozela biso to tcha bango liboso to kumisa bango pona balakisa biso bokasi na bango par rapport ya makoki nyonso onza komba ayaki nango kati na bango uta boye na bango likolonse. Tozali na pratique ya fumigation. Pratique ya fumigation ezali obligé pona biso bana loposo moyindo nyonso 4 fois na mokolo. Elongo na losambo ya invocation, utilisation des signes des esprits bantu, nzembo ya invocation pe ya purification.
pe kolandela ba croisement ya bangonga pona pénétration ya milimo nyonso oyo oko contacter selon calendrier journalier ya ba esprit de l'homme noir. Ça veut dire atolobi ke pona tokuta na milimo ya bakoko na biso ya petwa esengeli ba pe pratique ya fumigation. Donc pratique ya fumigation ezali biso bana loposo moyindo tozala na savoir ya ko exploiter ce ko odeur suave na biso odeur suave o ya biso ezali biloko ya solo o bako bande ko sele bando pesa ba permission pour na ba esprit et contactaka bango automatiquement ba ko pelisa milinga avant na kata milinga ce ko tolobi que la journée mobimba ndenge recommandation to otozo benga lokola pratique ya fumigation biso tobi tozo ko travailler na 4 fois na journée mobimba et longo na losambo ya invocation utilisation ya basine des esprits bantou to sel la banzembo ya invocation pe purification pe kolandela ba croisement ya bangonga pona to atteindre pénétration ya milimo nyonso oyo ozana mo besoin au contacter selon calendrier journalière ya milimo ya bato mwindo seke nde tovivre na kati ya mokili lundi eza besprit nango oyo etambusaka lundi faut toyekola besprit wana mardi eza besprit oyo etambusaka mardi mercredi lelo eza besprit oyo etambusaka mercredi jeudi eza besprit oyo etambusaka jeudi vendredi eza besprit oyo etambusaka vendredi samedi eza besprit oyo etambusaka samedi dimanche eza besprit oyo etambusaka dimanche ko besprit oyo nyonso esalaka et travailler dans une rotation à 6 heures du temps, 6 heures du temps. Donc, l'esprit, où il travaille à lundi, par exemple, l'esprit à lune, l'esprit à sansa. On travaille journée, mon bimba, mais vous avez accompagné l'esprit à une autre planète. Pour la supervision na bango. Donc, il faut comprendre l'administration spirituelle de l'homme noir. Parce que le rôle il y a l'esprit nyonso oyo ezoko gérer bomoi na nga na yo parce que Abraham akomona na te na mo ya bakoko na biso l'esprit gérera mardi eza l'esprit il y a décision et travaille toute la journée l'esprit mercredi l'esprit jeudi eza l'esprit bozui l'esprit vendredi eza l'esprit ya bonté l'esprit ya samedi ezali l'esprit ezoko digérer makambo ba mort esprit dimanche ezali l'esprit ya or jaune l'esprit ya moi l'esprit ya moi na calendrier journal monde bazo travailler mon la dimanche même esprit ya sanza ba travailler mon le lundi siko lundi wana ba mindele ba benga ngo luna basela ngo ba livre batanga makambo ya luna te ozaki dibo ebi makambo za sanza te yo zo zande baninga ba relaxa yo mais biso kuta ena nzamba bakoko afongwe biso misu alaksi biso ke na kati ya sanza ba mabombanye eza tozana droit ko exploiter yango na kati ya moi ba mabombanye eza tozana droit ko exploiter yango sala yango misala kati ya mpepe ba mabombanye ezali tozana droit ko sala yango misala na accompagnement na ba bilembo to pe na ba bikela nyonso oyo yakabela ki biso pona to bongola lolenge ya bomoi na biso. Chaque pratique ezali na ba discipline na yango pona accomplissement emonana ezali pe na ba élément pe action pona stabilité ya réalisation kasi action d'alimentation ezali ko élever autozo benga kwa souplicité ya ba stabilité pour tout le monde, il faut pratiquer. Pratiquer la kibiso. Il faut respecter le principe dans ma caractère. Il y a chaque état molé. Il y a chaque pratique. Il y a un que chaque pratique est pour l'accomplissement et mon âne. Ils allaient un élément d'alimentation, d'accompagnement. C'est que pratique il y a tout. Ils allaient dans la discipline. Et mon âne d'alimentation
tout en osala ils appellent l'alimentation où ils vont obliger surtout lier pour et compléter to et renforcer pratique wana donc pratique chaque pratique na yango to respecter ba discipline pour l'accomplissement le kambo to za pour ça et salema to pe monana to bi ezali pe na ba élément pe alimentation d'accompagnement dans alimentation d'accompagnement est-ce que biloko obiso to kolia pour et accompagner biso na pratique wana pour la stabilité et réalisation kasi alimentation d'alimentation souplesse kasi alimentation d'alimentation ezali ko élever souplicité ya ba makambo pe stabilité et réussite. Pourquoi tu le makamwana tu le que na kati ya recommandation nzamba che ba nature oyo bando ko accompagner biso na misala nyonso oyo bando ko sala so na posa souplicité makambo nanga ezape na babiloko na sengeli na lia kana recommandation pratique yo na bando ko sala po epesa nga souplicité na kati ya ba makambo donc ba ko kala ba ebe déjà question ba le lokola choti tope oto benga grenu wana makolo milai a opesa souplicité soki balete basali pe énergie moi et pe ça peut souplicité ba makambo so pe ba basali la cuivre oyo azape lema a travailler pe na ba souplicité ba makambo ça veut dire beleme c'est belé même ici ça banzete même mabanga mususu ezo travailler ka pona ko garantir souplicité ya ba makambo oyo ngana to senge to sa to koyekola biloko anyonso pona to comprendre bolingoni onza mazaki na envers ngana yo ava pesa biso responsabilité ya bonheur topé ya mobimba ya mokili naye esenge to ba principe na ba caractère ya composition kosangisa ba nature nyonso pona ko absorber ba énergie à chaque nature pambate poso ya meme ezali élément ya production esengeli kosangisa yango na lumière ya sanza ya pleine lune. Ça veut dire na mokili nde toza boye so tolobi toyeba to pe to respecter principe na caractère ya ba composition to pe ya ba élément ya composition ezali mélange ya ba nature to bando sangisa sikoyo ba force o ebombami na kati ya eloko na eloko tozwi force ya cuivre aza 34%. So to sangisa na éteint il y a 24%, nous avons vu bronze. C'est que bronze, azali nature ensemble te kakela qui mais azali composition il y a deux natures auto sanksi cuivre à 34%, na éteint à 24%, nous avons vu naissance ou na bronze. Nous avons vu en composition, donc composition ce que tu vas dire sanksi babiloko. Par contre, on a vu bazalaki na composition, so bazui le mo chaku, ba ils en formule ba osala yango bache mutu akomo loba lokwa chaku akomo loba mbang akobosa na shwe loko mokote a partir ya lolemo wana ya chaku c'est nzamba pe c'est déjà permission que na kata ba nature na ye tokoki ko exploiter ba énergie wana pona to sana ngo misala ko transformer bo moyena biso to pe to kende jusqu'au delà. Quand on vient que to ba caractère na principe ya composition za kosangisa ba nature nyonso pona ko absorber siko ba bokasi to pe ba énergie à chaque nature pambate poso ya meme ezali élément ya production esengeli kosangisa yango na lumière ya sanza ya pleine lune. C'est que poso ya meme obino bomona ka belelo ba arabi ba tia yango makambo ya Abraham ba yibi makambo wana pa ba koko na biso parce que ba koko ne bazaki na makambo ya ko produire biloko na poso ya meme. Bakozwa poso ya meme babomi meme wana na 4e mois d'avril na fête ya sanza le 15 avril so babomi meme wana na façon babomi na meme na selon obligation en pratique so babomi meme na bato bale na bango musuni ya meme poso na ye wana bakobomba yango ena misalo bakosala na kati ya poso wana bakoko dessiner basine ya bakoko na biso me eza na exigence ya bacouleur bakodessine yango na baencre ne uta na manzete pe accompagné na bamasala bandeke babombi bamakambo me babomba yango jusqu'à 8e mois le 15 août bakozwa sa nini poso wana bamemi yango pembe na mai
bafongoli yango il faut sanza ezala ya kotonda ya mobimba nde basali sikoyo bainvocation prière invocation mpona baexploite sikoyo makambo basengaki so basengaki badiame ebima ebele ekobima likolo ya poso wana so basengaki or ebima ebele ekobima likolo ya poso wana soki basengaki donc matière nyonso eloko tu bango bakosala na kati ya makambo ya poso ya meme ekopesa bango makambo ndenge na ndenge na elengo bake banature nyonso nde moto eyepesa biso accès ya fonctionnement ya kosepela na nzambe parce que avion ave mata eza mélange ya banature ekomi composition so basangisi banature te ekomata te donc banature nyonso toza oblige ya kosangisa yango mpona toexploite sikoyo bokasi ya chaque nature mpona sikoyo tosepela na nzambe ke alingaka biso yango akabelaki biso biloko na ye etonda bareaction oyo ekokisela biso mokano ya nyonso oyo bomoto na biso ezalaka nango mposa to mpe elukaka na kati ya mokili mobimba nde tobike toyeba baprincipe na bacaractère ya composition kosangisa banature nyonso mpona koabsorbe babokasi to mpe baénergie ya chaque nature pamba te poso ya meme tolobi azali élément ya oyo tozobenga lokola azali poso ya meme azali élément ya production esengeli kosangisa yango na lumière ya sanza babengi sanza il faut ezala na pleine lune dans pleine lune il faut sanza akoma mobimba les éléments de la composition baélément composition cuivre oyo aza élément composition poso ya meme aza élément composition poso ya lion aza élément composition poso ya léopard aza élément composition manzaka ya banyama eza mpe baélément ya bacomposition parce que so tozwi manzaka ya aigle empêchaka baesprit oyo bavandaka na bamontagne mpe ezokopesa bango obligation batosa biso na baactivité nyonso tokesa na bamontagne moya tokutana na bambiskade eza te a partir ya manzaka ya aigle yango tobike manzaka ya banyama mpe ezokointervenir misisa banzete mpe intervenir en nature na nature eza na mosala oyo esalaka to mpe epesaka nga na yo siko biso otikaka kidiba te otangaka bible biso mpe fo tobanda koyeba siko importance to role ya chaque nature wana mpo toexploite siko mabombani ya nature na nature wana nde tokozala siko bato na kati ya bato to mpe tokozala égale à tout le peuple du monde mais soki totelengani biso toyekola biloko wana tata totie makelele rien ne marchera yango tolobi les éléments de la composition towana cuivre aza élément composition towana poso ya meme poso ya lion poso ya léopard manzaka ya banyama bamabanga libanga lokwa jaspe eutaka na sanza na premier siècle première année ekweyaki likolo ya ngomba mangengenge tozali na libanga lokola bodisa babengi yango pierre noire toza na bakara babengi yango boule cristal toza na tadidi ya congo babengi yango diama etin babengi yango esangisi palata babengi yango argent wolo babengi yango or zeke ngola pembe ya bamapasa boketi na bandako ya banganga bomona bato wana baotravaille mpo bacontacte baesprit fo aza na bapembe aceti yango bamadodo na elongi na ye azokoexploite baénergie wana nde ezokopermettre ye mpo ainvokaka baesprit oyo bato ako bakosiste ye mpo arépondaka bamakambo ya bato mais siko toza na analyse des esprits koyeba baesprit nini tosengeli totravaille na bango parce que baesprit mosusu bazali diabolique il faut toisole bango mpo bakopesa biso évolution ya mabe ya destruction de ce monde siko biso toye siko kotonga bondeko na milimo ya bakoko yango tolobi ke à la longue tobanda kokutana na milimo wana ebanda obimela biso siko milimo wana tobanda obimela biso tokozala na bachambre na biso moko boye milimo wana ezobima me bachambre wana ekozala différent na bato ya baloge parce que bachambre ya bato ya baloge so oyo okuta nguma na ebimaka na chambre wana oyobe libomo obe okufi parce que so batiki yo oke dévoiler secret siko biso bachambre ya biso banguma banda obima te baesprit bienfaisante nde banda obima ya bakoko abimeli openza na chambre bosololi apesi yo baparametre bamakambo oyo kosala lobi to lobi kuna mpona bolamu ya bomoto na yo to bolamu ya mokili après adisparaître parce que bavandaka na monde oyo te mais bazovanda na bamonde spirituel mais bazali na autorisation ya koassistaka biso à tout moment mpona kobakisela biso boyebi moto oyo nzakomba akabelaki biso uta boye na biso likolo nse
Donc il faut tout comprendre que les éléments de la composition, tout dans la cuivre, tout dans la poisson même, tout dans la léopard, poisson lion, poisson léopard, manzaka, yabanyama, masala, yabandeke, mabanga, le roi jasper, bodisa, totangi, biloko yanzu bapemba, pemba mapasa, totangi bangola. On est là, banati wanyo sto tanga, pe bongo na bongo donc banati za élément pe ba composition parce que ça misala auto exploiter na carte. Recommandation ya pratique. Kasi ba élément ya fumigation basalelaka yango mpona ko absorber ba énergie aromatique to pe ba odeur suave ezali kopesa biso accès ya contact des esprits bantu apesaka biso bondeko ya libela na libela ça veut dire élément ya composition tolobi basangisaka yango selon recommandation ya pratique. Quand on a vu ça, babanda mokili o ba vient ezalaka te ba train ezalaka te mituka ezalaka te mais nzamba pesa bango siko accès na ba élément ya composition habité so bozwi bandeke 7 bosangisi masala ya chaku, masala ya ibu, masala ya aigle, masala ya kombe babengi kokombele ndeke oyo ba magistrat balata couleur na ye na ba torche na bango, bosangisi pigeon, bosangisi na soso baza 7 ndeke. Ça là nous permettre de s'épanouir, de se déplacer dans une longue distance. Donc, il y a des éléments de composition. Mais les éléments dans les lots aussi qu'on a tant moderne et bon on a des pièces. Les pièces c'est comme il faut faire voler pareil, et comme il faut fonctionner pareil. Oh biso to comme quand moi sous que au témoigner là l'équipe biso l'équipe bisoté les mêmes éléments utilisés nos aïeux auparavant. Il y a un lieu où ça la continuité et on peut se développement il y a pas pareil il y a biloko ndenge na na kati ya ko lobaka mundela l'équipe bisoté parce que so biso peut ça qui suivi antiquité na biso les autres nous développer en autre nous moderniser en haut. Maintenant, je vais vous dire retard et colonisation et esclavagisme. Alors, tout comme modernisme, on est allé comme on est là, je savant noir, ou à côté de l'antiquité, on a là, on zété, là, secret chimique, au moment batikaka, il y a un épaissé, mélange, solution, à l'ambagababilo, quoi, c'est le nom de pommade, c'est le nom de aspirine, tout on est au tika, on a donné. Il y a des savants noirs qui ont déporté la colonisation. Donc, si vous comprenez, vous voyez pourquoi tout le monde a d'autres langues. Mais si vous comprenez, vous avez l'évolution parce que le monde va évoluer. Il y a une loi, il y a une technologie où ils ont obligé à abandonner la source. Il y a un commencement. Il y a une source à commencement. Il y a une classe mondiale qui a un calculateur. Parce que source c'est mutuka wana source on te créer avion yo sozo la monde la tangso avion na classe atangso comme mécanicien on no bon saka parce que source oza na moté donc biso do parce que mutu mtu fazo masiko na source na epo a comprendre ndenge nini a moderniser makambo ya vie na ye par rapport ya continuité et ko pesa plusieurs ilo ba nzambe pour moi seko on a vu ça et la seconde élément de composition selon recommandation il y a pas pratique kasi ba élément de fumigation ça il y a un mot pour absorber ba énergie aromatique topé odeur suave et allez couper ça accès et contact bantu apesaka bonde kwa libela donc so to continent makamete ko pratiquer fumigation et ça le wa ba odeur o bando la tabiso na nzoto comme ba parfum ba koko et bando ko obliger l'esprit ba koko o bando sela ba biloko wana ba odeur suave wana ba landaka biso parce que bazota la pratique biso to sala to komi habitué to lati ba habitude na bango mais so to lati ba habitude na bango te to binza ba koko to kotelenga parce que makamususu et ko accompagner mais sala oyo biso. Les éléments de fumigation, tozali na liseke fula, et là misissan zete, tozali na mpakana malas, babi na asa, tozali na mbondo bololo, et là nzete bako bande osambisela bandoki, tozali na mungulu,
oyo babengango tabak oyo basala basigare lelo toza na kimbanzi eza matiti oyo etravaillaka puissance ya invisibilité balien maléfique nyonso wana ezali baparfum ya bakoko na biso epesaka biso nguya ya kolongola milimo na biso kati na kidiba. Ça veut dire que tout le monde a mis moi biso kati na kidiba esengeli sikoyo to banda ko pratiquer ba pratique ya bakoko na biso parce que soki to pratiquer te moto na ngana we ko telenga na baninga ba banda ko ya otika biso kidiba ya tali okana misu ba dominer po ani po yo tala ka moite yo kanga misu po sambe ya Yesu. Parce que mutu to azokanga misu na losambo na ye azokoma faible po vision na ye ezaisho mulaite aoye baba contenu ebo même na kata ba nature te Yesu ba ndoko zelande baninga basaela ka epo ye akumisa ka siko baninga ilo ba nzambe bo mo seko oya bakoko na biso ekotika la boy ba na Congo nzana libumu. Toza toujours na continuité to lobi ndenge nini tokotonga bondeko ya solo na milimo ya peto ya nzambe bakoko na biso. Pona totonga milimo bondeko ya solo elongola milimo ya bakoko na biso baselaka nzambe na bosolo esengeli to ye baba mabombami ya bikelamu nyonso to pe ya chaque na pona kosala na yango misala ya kobongisa bomoto pe bomoi na biso mobimba. Donc pona to sala to contacter milimo ya bakoko na biso o baselaka nzambe na bosembo nyonso esengeli pe toza na obligation pe ya koyeba sikoyo oyo tozobenga lokola mabombami oyo ebombami na bikelamu nyonso ya mokili mpona kosala na yango misala ya kobongisa bomoto pe bomoi na biso mobimba. Toza na libanga ya jaspe. Libanga ya jaspe biso toloba eza libanga eutaka na sanza ekitaka na ngomba ya mangengenge na Congo Kinshasa na monde entier ezalaka na Congo Kinshasa na premier siècle première année. Tanga kwei na kati ya ngomba mangengenge lokola ngomba mangengenge aza na 444 grottes. Bamai musu euta na kati ya ba grotte ya ngomba mangenge ebima ekoma kotambola ekebwaka tina ba fleuve ekebwaka tina ba source ya bamai oyo ebwaka na fleuve yango etambusi libanga wana ya jaspe ememi yango ekebwaka yango na bamai ebele ya Congo. Donc libanga jaspe eza tina bamai oyo eza na bakatanga tina bamai ya kwangu libanga jaspe azali. Mais faut que toyeba musali oyo asalaka yango tobike libanga jaspe ezali libanga moko eutaki na kati na sanza pe ekweyaki na mboka Congo Kinshasa na premier siècle première année likolo ya ngomba ya mangengenge. Na sima mangengenge siko ba mayo euti na kati ya ba grotte mangengenge 444 grottes ebimisi siko libanga wana ko motambo na kati ya mai akaboli yango na ba mai ebele na Congo lokwa mai ya Chwenge. Ezali parmi les 30 millions ya parce que tobe azana 26 grandes rivières souksa bamai bamai mikie azana 30 millions et 31 millions ya basouksa bamai so mai ya Chwenge ezali parmi les 31 millions ya basouksa ya bamai parce que Chwenge akebwaka na kabaidi eketi ekoti na on te le béage il faut que tu aies au Congo. Au lieu de ça, la distraction, vous voyez Israël, vous avez Israël qui bénéficie. Parce que tous dans le Congo, comme la Kizungu, vous voyez, dans le Congo. Le Congo, il faut que tu enseignement dans le Congo, il faut aller dans le Congo. Aïe, Babilo, on y va chez la Kata Congo. Parce que tant qu'on a Congo, on se misani ni oyo ko sala na zamba. Parce qu'on a mabanga. Misani yo kosa na cuivre po yo ebika cuivre mais cuivre o ezokuta na Katanga ezokuta na ba province ya Congo bazo memango na Italie bazo ba bazo ko tekela yo soko dio mtoza soba parce que il faut yeko la cuivre po ça avec cap parce que bakoko basaela ke yango mais yo zo saela yango te po ondimi Yesu otelengani okomoja baninga batangisa biloko mboka nao. Ça veut dire que bonga soki mutu na mutu asasi ko classe abando yekola biloko mboka na c'est le principe na caractère na source ya bokoko na lo banzambe bo mo seko abakoko etika la seko
libanga jaspe ezalaka deux sortes. Toza na jaspe Kimberley en diamant pe toza na jaspe simple. Jaspe obiso toloba libanga wana azali na pouvoir ya ko absorber toutes sortes ya ba négativité, azali na puissance aimantée ya ko kanga magie ba force maléfique nyonso. Azali élément ya délivrance pe ya purification. Simaka kisi nalimba purifier nga po kisi na ngane sila parce que mosusu akozwali boke na ye wana bapesaki ya diabolisation aye na yango place tozali tosambeli yango tobwaki yango na mai po etiola me mosusu tobwaka na mai te tokozwa ye totie likolo ya mabanga wana makolo ngulu likolo ya mabanga ya jaspe po eabsorbe sikoyo bapuissance wana mosusu mpe tokokata ye suki po tokata ye baliana mosusu mpe tokotumbela ye babiloko ya fumigation po esanzisa ye bazei wana oyo epermetaka contact na baesprit diabolique parce que moto aza na contact na baesprit diabolique to mpe aza na misala ya soloka aza na bazei moko oyo ebimaka lokola batoile d'araignée nde ezopermettre ye na bacontact wana esprit wana à tout moment. Quand tobeke so tokuta na moto aza ndoki omwana aza ndoki po tobomena vision wana tokate na kokoli après topakoli ye mafuta sikoyo ya bakoko huile ya purification. Huile wana ekozala composé na ngola na mafuta mbila oyo tobengi na mbila oyo tobengi ya sombe na asan oyo ya vitre. Il faut toyeba banature po tocomprendre role eloko na eloko kokosela nzambe makambo te parce que ozolia ndunda ezalaki ndoki te. Mais ce que soki cuivre ekomi kosololisa telefone bato basololaka na distance yo komokamwango komomonaki ote mundele naza mayele mingi ondunda wana yo kolia ezoprotege mpe bomoto na oti seke nature tu nzambe atiaki misala na kati oyo ngai na oso tososoli totiango na bakaye de charge ya bomoi na ngai na yo tokotikela sikoyo contenu yana bana na biso par rapport ya continuité. Toza libanga bodisa yango bobenga pierre noire. Azali na puissance ya stabilité ya durée du parcours. Dans libanga bodisa bako bande kosalela ngo makambo ezali stabilité ya ba parcours. Tokota na bozindo à la longue. Toza libanga bakara yango bobenga boule cristal. Eza tipa banganga. Boule cristal azali na pouvoir ya localisation. Pe indication. Pe azali kitalatala Bambate alakisaka bisika ebombami dans boule cristal. Boule cristal kombo na ngona munoko na biso africain kombo na bakara. Nde bobenga cristal donc cristal munde ndabungi abengi yango bino siko bozotanga munoko mundele bobungi se ba identité na bino biso siko toyeko zonga identité loko na eloko. Poto yeba siko misali no bakoko na ngana basela ki biloko wana po eza nécessaire. Soto yebi yango te mundela oyo la chote ya bando tang soka likolo mais au peso ba secret ya création ya invention ya technologie asko to bazongeli siko classe en zéro poto yeba sikoyo makambo nini obiso to kosala na biloko o nzamba pesa ke biso parce que eza à la portée de tout le monde mais tozo ça te poto continue distraction. Tomo ozelande ke tango yezu akoya kokamata bandimi kelelo ekobeta nzoka eza su makambo ozela yezu te ay comme siko makambo ya mutu na mutu ayeba importance ya chaque bien-être pona exploiter mabomba nto pe énergie o ebomba bina kati. Toza na cuivre eza na puissance et invisibilité apesaka apaisement ya bâtiment du cœur azali na 34%. Atambolaka na circuit ya mupepe pe elongo na milimo ya mupepe azali na puissance ya koabsorbe ba énergie ya moi pe kopekisa ba dégâts ya lolenge na lolenge. Ça veut dire cuivre o biso tozomona eza na misala ebele yeyo tolobi aza na 34% ya bokasi na ye aza na puissance ya invisibilité apesaka apaisement ya bâtiment du cœur. Pourquoi tu dis qu'il y a la puissance et invisibilité? Parce que yé on est basalié fil conducteur. So azate courant kozalate parce que tout le monde dit que américain tombe yaka na
Congo Kinshasa na 1903 pona basala barrage à Inga basala ki 100 millions de câbles connecteurs en cuivre basali ka ba résolution ça veut dire ba calculer que fleuve Congo ba c'est sur sa fleuve Congo na banana eza na vitesse ya otobenga 67 shit ba shit eza siko place ba mai ezo ya kobeta bango ba siko ba dynamo na ba point de repère wana donc shit ezali mai yeye ekwei ekwe na longue distance place ezo kwe ezo kende lisusu tout ezo ekwe sur place mususu ko place ba mai wana ezo kweya ne bango ba benga ba shit ba siko ba câble connecteur mais ba ba dynamo ezo kune siko mai par rapport ya période yelanga na période ya mbula pona bazana perte énergétique te ne ba conservaki 100 millions de kilowatts ya ba énergie ya barrage ya Inga so totali Congo lelo azosela 30 millions 70 millions ba bomba ndebo baka courant Inga efutaka bamboke belé mais pour bénéficier na ngote parce que to bike ba américain basalaka yo na mutu mwindo sale loko te parce que yo kanga maboko zelande baninga basalela yo bomoto no ezana na kati ko telengana siko bomoto no ko lamuka soki ofongo l'esprit obandi pe ko salela obandi pe ko landela oto benga lokola nature moko moko tozali na palata yewa bo bengi argent donc palata argent bako on a besoin babenga ngo argent ezali na misala ebele o biso to ko bénéficier na kati ya palata eza na pouvoir ya kopesa biso éclairage ya ba makambo pe éclairage ya nzela donc argent apesaka éclairage donc pareil tout beau c'est le téléphone l'éclairage tout lumière que je me regarde ba téléphone ezali argent donc yem tazo ko alimenter apesa lumière wana to na éteint to benga mo esangisi éteint alekisaka courant ya ba makambo pe ya ba énergie électronique nyonso azali na 24%. So ba déjà éteint soto ni tozwa éteint tozwa ngo na ba songe ya mai et to relaxa modèle ni to rolamba éteint wana po ekoma pe éteint oyo ba mindele ba bomosala parce que ça liquide eza ba oui oyo evandaka na ba mai na ba songa ba mai mais mutu mundi loko alingo yo kolate wana eza problème na biso te to bika classe kimbango ye toza choix te mutu deux fois ye kola po aye basiko misani bo moto na ye ko sana kata mokili toza na zinc bako ba benga yo ngo pupu wana aza na puissance ya vitesse amatisaka pe atindikaka biloko na longue distance na distance ya mabele na distance pe ya likolo donc zinc wana bako babenga yo pupu yango bako na biso basalaka munduki ya koboma nyama babengi yango munduki ya pupu basalaka yango na zinc oyo toza na uranium aza na puissance ya détonation des explosifs donc baki 1 gramme ya uranium égale 119e atomique yango baaméricain bakendaka na likasi na chikolobo mpona exploiter 119e atome ya uranium na likasi kuna bakendaki kosala bombe ya Hiroshima et basali destruction ya mokili na tosambisi dossier na bango te na biso abiki tozotraite makambo nyonso mpona kopesa mondela mbango so bakonzi afrique bazotambola na buzoba ane kosila parce que toyesko na mayela solo oyo ekolongola mutu muindu kati na kotelengana mpo apresente sikoyo bokasi ya bomoto na ye vis-à-vis ya nyonso oyo nzakomba apesaki tozali na mercure aza na puissance ya affichage azopesa biso installation ya baparamètre nyonso mpe azali kograve bamémoire donc baparamètre oyo bozala na batelefone eza puissance ya mercure affichage makambo tu oyo totala na telefone na affiche nini display ezokosaffiche te donc makambo tu tolobi mercure ndenge apesa bakse wana donc tozoyekola na malembe mpo yo mpe moto moyindo oyo bana ocomprendre ke na classe ya mondele ocomprendre te mpo aoyebi so basekret te ando ntango soki likolo oza zobo okomaka réparateur asiko toye na classe siko mpo yo mo mpo oza savant
ya biloko nzambe akelaki mpo obanda mpe kotransforme yango mpo bomoto na yo eza na accompagnement d'évolution na ya développement. Toza na charbon. Charbon nde moto avandisaka mémoire à partir ya huile ya filtration. Huile ya filtration ezali huile oyo esangisaka ba énergie ya chaque minéré. Huile de filtration ezali mafuta oyo ebombaka siège ya carbone. Tokoyekola l'huile de filtration. Bon, moto mwindo olingi kaka mundela tangiso bao balingi balanda classe ya munde bolanda bokotelengana asiko toye na classe ya sika. Donc classe ya sika sikoyo toza sur la prière, toyekola sur le minerai, sur le bois, sur le feuille, sur le pot de bête, sur le racine. Donc là, tu as un charbon, rôle là, tu as un misale belé, mais tu as avant de sa mémoire, à partir il y a huile, il y a filtration. Sur huile, il y a filtration, tu as un mot, et sangisaka, ba énergie, il y a chaque minerai. Huile, il y a filtration. Ezali mafuta oyo ebombaka siège ya carbone. Pona osusa matin na biso mokwale tolobi na likolo tozali na espace couvert pe espace libre. Nyonso wana ezali séparé na ligne torride. Ligne torride ezali ndelo oyo ekaboli batu ya bomoi pe batu oyo bakufa. Donc il faut toyekola ligne torride. Tu es appelé ligne littorale parce que tu es dans l'icolo, parce que tu es dans l'icolo nassé. Tu es dans l'icolo, tu es dans l'espace couvert. Tu es dans l'espace couvert. Tu es dans l'espace libre. Espace libre, tu es dans l'espace libre. Mais tu es dans l'espace séparé dans ligne torride. Ligne torride, ce que tu as le mot espace par rapport à biso batozali na bomoi na bato bazokufa ndelo ya mutezo kabola makamunyos. Mais na likolo tozali na deux lignes oyo ezali kokabola na molimo pe na bomoto. Na bomoto tozali na ligne littorale ndelo ya mapata oyo kabolaka mapata oyo ebotisaka mbula pe oyo et marquaka évolution il y a la couleur héroïque. Donc tu as deux sortes de mapata. Il faut te y coller. Deux sortes de mapata parce que tu vas déjà que chaque mois de juillet nelanga ya munene na Afrique bangomba na biso lokola ngomba ya mangengenge ebimisaka pollution naturelle ndenge nzamba sala yango emataka na likolo ezoka ekoforme multicouleur héroïque ozolula na likolo ablesser la likolo eza kitoko ezali ba pollution naturelle. Mais il y a aussi des pollutions artificielles qui sont créées dans les usines où les matières premières pour la fabrication de la technologie. Et nous devons tout contrôler. Dans le risque qu'il y a dans l'écolo, nous allons dans deux lunes où ils allaient au Kabola. Dans mon lit, nous allons dans l'île où nous allons dans le Kola. Torride, puis dans mon moto, nous allons dans ligne littorale. Donc, à Tolobike, dans l'écolo, nous allons dans deux lunes où ils allaient au Kabola. Dans mon lit, mon père, dans mon moto. Dans mon moto, nous allons dans ligne littorale. De la mapata. Oye kabulaka mapata oye betisaka mbula pe oyo e marquaka évolution ya ba couleur héroïque ba mouvement spatial nyonso ezali kotambola na croisement ya ampérage pe degré ya moi pe mupepe pona esoudrement esalema pe et marquaka biso les stratocumulis. Donc, tu vois que stratocumulis. Donc, stratocumulis, c'est ça. L'école est tondi dans ma pata brillard. Et tondi dans l'espace. Moule l'ingobe, c'est la sikoyo. Ampérage à moi, il y a degré à chaleur à moi pour dissoudre la sikoyo, pollution, on a artificielle. À couper ça.
aspect ya réservation na likolo te, donc il faut apanzana abongwa na liquide 5000 ampères 5500 degrés. Donc makamwa nyonso tokoyekola o malema mpona mutu na mutu a comprendre étude nini oyo sengeli osala kati ya mokili ole ozelaka baninga. Tango yekoki oyo tango yekoki oyo tango ya Nzambe akoya kozwa bapona mina ye oyo tango kitoko tokozela kimbangu na Kongo oyo tango yekoki oyo tango ya Nzambe akoya kozwa bapona mina ye oyo tango kitoko na Kongo tokoyembelaka Nzambe ya bomoi ya nguya boya toyembela ye tokokumisaka Nzambe boya tokumisa Nzambe tango ekoki tokumisa Nzambe boya tokumisa ye boyaka banso tokumisaka Nzambe ye anjali na bomoi ya seko boyaka banso tokumisaka Nzambe lokumuna biso bobele Nzambe ayebi banso tokumisaka Nzambe bakoko na biso bana Kongo boyaka banso tokumisaka Nzambe bakoko na biso bayindo banso boyaka banso tokumisaka Nzambe bakoko na biso oyo tango ekoki mpona mokolo lelo tosuki na wana tolobeli bomoto na nga na oyo esengeli ebeneficie bolamu ya milimo ya bakoko don ndenge nini tobanda kokutana to mpe tokotonga bondeko ya solo tobika mvulusi kimbangu atongaki deja bondeko wana na lutendele batiaki ye na tono babwaki na kati ya fleuve Congo na esika ya tourbillon makasi me bamonaki tono ezindi na sa mai bakangi on libanga munene mpo ebima esusu te kimbangu na kati soude batia acide me bamona ye kimbangu wana bimaki likolo ya tono euti na sa mai ezotoka pouf ebimi kimbangu atemi likolo ya tono akiti likolo ya fleuve Congo abandi otambola na makolo mpona koprouve grandeur ya Nzambe mpungu azwi koko machwa oyo babengi André Machwa mpe azwi koko lemba atamboye na bango na fleuve Congo abimi na bango ti kota Marsaviko akesola na bango koto batonga parlement na biso ya lelo mais affrontaki bapremier vicaria oyo babandaki kokengela église Sainte-Anne na Gombe monsieur Joly na monsieur Cornélie mpona koavertir bango ke vouloir ou pas vous allez partir l'homme noir akozongela mobimba ya concept ya bomoto na ye donc topalangana te makambo minene ezo ya liboso 2021 nde tokoyeba sikoyo kie kimbangu mpe tokoyeba Nzambe mpungu na babokasi ya mobimba ya maso oyo ademontraki na bakoko na ngai nayo tembe kosila ya mutu nyonso na kati ya mokili mpona mutu na mutu azongela kiboye na ntina ete tose retrouve na bénéfice ya mobimba ya bomoto na biso oyo Nzakomba abongisaka mpona boyei ya bato na bato basali yo mutu mwindu mpo ani poske soki osaleli bomoto na yo me yo osala soki bomoto no te yo komi kosalela bomoto ya bayuda yo komi obake Yesu nde aza mokonzi na yo yo komi na mémoire retardée cadeau empoisonné que Yesu akoya kozwa yo tobi Yesu akoya te azali dessin animé parce que Yesu akotangi soma mais bana na bango bazoya koyekola matière première ya Congo na technologie to mpe na secret oyo bakoko bayebaka yango lelo bazosala bamakambo ndenge na ndenge bazotekela sikoyo yo batie oyo na bowumbu na mayele asika bapoliticien tout ya Afrique il faut totanga en classe po bazwa sikoyo mayele ya sika ya un mot kopermettre bango bazala sikoyo dynamique to mpe bazala na logique ya mibeko ya koprotege bomengo oyo bapesa ye bango basopanaka te mpo leyo bapoliticien bazosopanaka so akutaka na mondele moko boyo te na signe bacuivre ebimaka ekendaka katanga basala banini ya signe mbala moko olie kuta luka banoir mpe bando kotravaille transformer cuivre rien personne azoluka yango bango bazowelaka baccord kaka 30% bino bozwa 30% boza befort moko te c'est Afrique c'est Afrique ya sika ekose développer
na propre savoir de l'homme noir oyo utaki na source ya bomoto na biso ndenge bakoko ba définiraki bolamu ya tous les bien-être pona to sepela na nzambe elongo oboyi bakoko fimbo ya kekele oswani na Congo nzana de bombiso tozokoba malembe tomona ibaninga oyo mela biso ke balembi mateya bazaka na poso mbamo misale banda tobike me nyonso eza misala na mateya pe eza misala. Donc mutu pour se développer il faut aye kolana no aye zwan azana na moral ya bomoto na esko yo na moral bomoto no te ça na principe na caractère bakoko so principe na caractère bakoko wana lokwa bisa bokoko na so banda kala ifu bat ba ye kolango nana yo so ko lembi sa mokili na yo biso to lembi le contenu ya 444 000 livres pour na to comprendre utilité ya bomoto na biso peto yeba nini o bomoto na biso esengeli esala pona to tikela ba oba ko yasima na biso yenda ya continuité lilo ba nzambe po mo aseko oya bakoko na biso ekotikala seko oboyi bakoko fimbu ya kekele oswani na Congo nzana na libumu mawa mingi ndeko na mabota ba Nzambe bamipesi na banzamba bapa ya ndeko babosani oyo ya bakoko na biso ayokeli biso mawa ndeko atindi biso ba message na liloba ya nzamba bakoko na biso ya solopo ete bato bayeba nzambe solo mawa mingi ndeko na Afrika bato babungi nzambe bamipesi na banzamba bapa ya ndeko mabosani oyo ya bakoko na biso kipavita ayokeli biso mawa ndeko atindi biso ba message na liloba ya nzamba bakoko na biso ya solopo ete bato bayeba. Donc nzamba bako atindi biso toye na explication du monde, vision du monde mutna mutu ala ne la kelasi attentivement pona tokolisa boyeba bomoto na biso peto sa misala oyo nzambe atindaki to pe ebomba malakata bomoto oyo akela inga na yo uta boye na biso likolo nse banzambe bomo bakoko na biso ekotikala seko oboyi bakoko fimbo kekele oswani na Congo nzala na libumu pokwa malamu butu malamu na kombo ya Nzakomba.